Ukaya gouverneur azawa. Ezala gate. Mu aboni papa kitima mwapo azwa. Otorita zako. Baba mera bisante araba le kaka boy. Quand Rwandais, donc pas moyen des boys. Pas moyen, pas moyen. On titre na yeboy. Yo kaba Rwandais na. T'as nous bêti. Wana face za makila. Oh, ezan le loin. Ba bêti pena. Ba Rwandais bazo bazana samba o na stade de Marseille stade nani samba o ba Rwandais ba sebe bakangi mususu Rwandais yoka bakangi mususu ba Rwandais na kati ya camp kokulu ba Rwandais na kati ya camp ba Rwandais ba koti na kati ya camp yo na ba okimisa Rwandais ba Rwandais Mouyaya s'intéressait à RTC. Tokani Rwandais, les forces spéciales bazaba témoin na biso. Tokani bango ao. Topesi bango force spéciale. Force spéciale basali des tours. Hier ba yepe bakani mususu. Mais la police, ce qui a kani azowanga. On comprend que la police, ce sont des M23 bis. C'est bien, na hypercrime. Et pas de crime. Va contrôler ma royaume, va qu'il y ait hypercrime. On va blesser qui m'a dit qu'il y a un hôtel. Comment donner confiance dans la police? La police est contre la République. Aux dispositions, pas personne en air de merde. On s'intéresser à ma casse. Na bateau. Bateau à la police. Bateau. Deveza radio te bana Équateur bana Sud Bangi bana Zongo Deveza radio te boza na direct awa na ville Kinshasa auto okanga ba Rwandais kala mingi te na ba arme na baboko na bango baza 6 bakumikosi ke baza batali boma wana ba auto zo bango sikoyo awa na sima stade ya Martyr wala bomoni bana mboka batomboki abike no Akaki ba Rwandais. Azo wapi nanga asaka na kuna ato kotumba ye. Oya mabela Kongo ya mabela
ba Kinois Fati biso to vota yo te mo ko obligé biso to longola c'est manele ko ka okende mais yo soko ye na loma to tumba yo o mai tango voto la Congo ba tu bazaka ko rêver ba te be ba za ba sans esprit tout to tumba yo ya ka da kindoze Tebeza radio te wana bozomona bana mboka ba Kinois ba siliki wana bozomona que no vraiment ba Rwandais ba koti ba mikomisi to liboma bauti okanga bango sikoyo na ba arme na maboko na bango bimisi ba mbongo ba dollar kosoma mai alors kosoma mai te bana mboka bakukoli bango vraiment Tebeza radio te donc kama lo bana mboka biso tu na boye bino ba konja mboka to sa dese la bino comment que ba mungu na koti utiti kana koti na ba mungu apoti na nini masa ya bino apoti na nini oui, ok, pas bon, ok. En face, juste en face, Bagier, Nabiso, Bakiti déjà na C1. Mais conteneur à la police Yangwan. Conteneur à la police Yangwan. Imaginez-vous juste en face, dans la place Bakote la Token de Wab. Bino. Bino bozo bundisa mokonzi ya mboka bozo kanisa ke eloko toko bomanana bino toza juste en face tozo continuer kozala en face contre les autres salema peuple balobi bakotika te batolo balongola yango place bato babandaki kobeta bal baye kobeta batolo oyo pona raison nini lelo nini ezokumba nini ezotongamao ça fait plusieurs années botongi nini yao boni kindo kiboyi Les robots tala vraiment binomoro ntalibo mamomboe na triomphal a baza 4 ntalibo mwana moni bakoti na mutuka wana balobi ke aza Rwandais bon nga na ebite ma nazu grâce ya filmé Johanna na kata saki na ye aza ba paquet ba dollar et puis na bambeli na minduki ba pistolet donc population bata moto bakanga kiye ba bete kiye e ndomoni ba to bazaki wana babengeli bango ba chikata donc kaka sikoyo babi bakangi 4 personnes baza ba Rwandais bosala Pardon? Hein? Patrick? Fonction? Pardon? Bandeko makamboyo o équipe na ngai makamboyo likamu ici to bandeko chango tembe biso moko nde tokangi na zamba awa biso moko na équipe na ngai nde tokangi alobi aza colonel vraiment likamu singana bandeko ndima makamboyo te totie maboko na zamba oyo je me dis que
naza nango eza ya makasi nde totie maboko colonel wana topesi ye na maboko ya bas mapinga na biso bakenda colonel wana bazaki mibale moko akimi to récupérer moko oyo ngai moko na zebisa bino ezali lisolo ya solo na yebisi bino ezali lisolo ya solo ngai moko témoin vivant ya makambo oyo ke alobi ke yazali colonel et puis aza koloba pe kombo na ezali Jean-Pierre Mbsokinani ya force navale. Merci. Ils ont coupé le Soudan en deux. Ils en ont fait le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Quand ça a commencé, ils ont dit quoi? Non, que les Soudanais noirs étaient maltraités par les Soudanais blancs. Voilà ce qu'ils ont fait. Regardez, regardez. Voilà le cadre de la RDC. Vous voyez le petit côté là qui est comme une puce accrochée là? C'est ça le Rwanda. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme une puce qui est accrochée sur un éléphant. Mais ce petit pays-là a vaincu ce gros pays-là dans une guerre de moins d'un mois. Et vous pensez que c'est ces gens-là qui font ça? Vous pensez que c'est vraiment eux? C'est qu'ils ont voulu faire en Afrique de l'Ouest que ça n'a pas réussi. Parce qu'ils ont trouvé des garçons au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique. Et maintenant le Tchad. Ils ont trouvé une résistance ici. Ils se sont dit, bon d'accord, quand vous mangez une viande, que vous tombez sur un os, on fait quoi? On met l'os de côté. On avance vers la chair et on reviendra vers l'os. C'est pourquoi ils se sont orientés vers l'Afrique centrale. C'est le même projet. Le projet de balkanisation de l'Afrique centrale est le même projet pour l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient prévu de diviser le Mali en deux pour en faire la Zawad. Vous êtes au courant de ça? Vous avez prévu de diviser la Côte d'Ivoire en deux. Vous savez ça. Ça ne leur fera rien de couper même le Togo en deux. Togo qui est un petit pays de 56 000 km². Ça ne leur fera rien tant que cela leur donne des avantages. Ils vont couper encore. Il faut qu'on comprenne ça. Que ce n'est pas une affaire de tel ou tel pays. C'est une affaire d'un peuple. Et ce peuple-là, notre vêtement de combat, c'est la couleur de notre peau. Notre treillis de combat, c'est la couleur de notre peau. Parce que l'un d'entre eux avait dit, et il s'appelait John Foster, et il avait dit, nous voulons d'une Afrique sans les Africains. Car une Afrique sans les Africains, ça fera un bon paradis terrestre pour l'homme blanc. Cette déclaration n'est pas anodine. Cette déclaration était réfléchie. Cette déclaration était un plan. Et ce plan est en exécution jusqu'à présent. Jeunesse africaine, si vous voulez un avenir, vous devez comprendre la géopolitique aujourd'hui. Et vous devez vous tenir du bon côté. Et jamais vous ne devez trahir les prophéties de votre génération. Si vous le faites, vous avez détruit vous-même votre futur et vous supprimez votre existence. Ça, c'est des choses qu'on doit dire.